Pelo potivier, mais libine ambiance. Découvrons la culture. Découvrons la culture. Découvrons la culture. Découvrons la culture. Pelo potivier, mais libine. Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde à travers Pelo Pro Télévision. Bienvenue à ces premiers numéros de votre émission Découvrons la culture, une émission qui vous fera découvrir plein de choses concernant la culture. Oyobobo sana mwakala, obo ignora mwakala, votre Megan est là, Megan Vembanabino azana pona kolobela bino sur la culture. Et soyez toujours connectés, abonnez-vous massivement sur Pelo Pro Télévision. Talara yango sala biso ba bien, vos abonnements nous fera énormément plaisir et sincères condoléances à vous tous qui ont perdu vous allez qui cher pour Nabino, Bino Bungisaki, Ndeko Nabino, vraiment mes sincères condoléances et bonne guérison à vous tous qui sont malades et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont en train de fêter leurs anniversaires aujourd'hui. Megan Nabina Pesibino, vraiment joyeux anniversaire. Aujourd'hui, Tozana commune à Limete, quartier Mombele et Sikawapi, mission Nabiso et Zosali Malelo, Tozo la Kisabino, comment est-ce qu'ils sont en train de faire leur travail, comment est-ce qu'ils ont commencé par bis Nabango Passa les Alakinini, sans plus tarder Tozo Kutanana Moko, Yaba Basali Bilanga, Nao et Sika pour que faire découvrir biso babanda ki musalo ndenge nini et comment est-ce que musala na bango ils ont évolué, comment est-ce que balona kabilo kona bango est-ce que balona kango ndenge nini, vous allez les découvrir seulement ici dans votre émission Découvrons la culture. Nous avons appris na kolakisa bino bama tembelo bolia kala bana poto bana Paris bana France bino batu o kuna matembele zalra moi pasi megane la memeli bino. Découvrons la culture, une émission qui vous fait encore révéler babiloko e bombama bombama yo yeba kite yo bosana tellement ko sali ba nebele obosana yango toza awa tokutana na batu oyo bazolo ne la biso biloko akolia na cadre ya Découvrons la culture. Bonjour papa. Bonjour madame. Balandi appelle le Pro Télévision bazota là de partout dans le monde et bazan a besoin bayeba soko kopé sa biso kombo na weza nani pe awa toza wapi musala nini ozo sala awa. Oui, merci madame. Ngai kombo nanga edi otango. Awa tozali justement na agricole. Na mopanzi ya rond-point ezo to salaka jardin awa tolona matembele ngai bitekuteku tout. Eza musala to salaka tozo boko la bana. Ah oui, bino bolo na kabiloko nyonso. Siko na ndenge bolo na kabiloko ngo ese e dépendaka na saison, to e dépendaka na temps, to bosala kango ndenge nini parce que balanda Pelo Pro Télévision bazana posa baeba. Oui, merci madame. Tozala na deux saisons, saison sèche na saison de pluie. Agriculture mingi elinga na saison ya elanga. Parce que wanande biloko eza ko évoluer bien, mais na saison ya mbula biloko ebeba mingi wana vraiment difficulté munene tozwaka. So loni épinard ezobota bien te, soki loni même ndunda ezobota bien te à part matembele na ngai wana vraiment difficulté munene tozwaka yango wana. Na saison ya elanga nde tozwaka moi lo meilleur ya bien, mais na mbula vraiment ceux qui balobi sur 10, tozwaka tantôt 4 sur 10. Donc, bien vous profitez vraiment la saison et l'anga pour que bolo na bien. Oui, la saison et l'anga vraiment nde musali sali mingi awe pana biso. Mais tout le monde a des produits mususu par exemple ezalaka kaka ne langa nde to mona ngo mususu ezalaka na mbula nde to mona ngo. Parce que wana ezalaka différent que esenga bolo nango kaka na mbula to esenga bolo nango kaka ne langa to ndeni parce que ezana ba biloko mususu neti ba légumes mususu ezalaka soki mbula ezali vraiment mona ngo te esenga kaka elanga po mona ngo. Oui, merci madame. Na mbula ebebisa mingi. Ezana ba produits mususu elinga mai ya mbula te. Soki mbule beti na ndenge ya désordre ekufi. Mais ezana ba produit mususu par exemple matembele alinga mbula alinga na yemai azala vraiment na problème na ntango ya mbula pe elanga te. Vraiment. Et depuis au côté musalo ya sala bilanga ça déjà combien d'années? Bon, les lo 4 ans na kota ki na 2016, les lo 2020 na sali 4 ans na musala.
4 ans na musala ya bilanga. Hein, balandi appelle pro télévision toza na bino ensemble. Hein. To mona kaka ndenge musala ezo salema. Papa lobi asali déjà 4 ans na mbula na depuis à Koti na musala na ya agriculture. Depuis à Koti ça fait déjà 4 ans. Alors papa avantage nini okutana kanango na ndenge osala ka musala au durant ces 4 ans yo sali. Avantage okutana nango eza nini? Bon, avantage ezali d'abord kolia. Ozolia matembele ya pamba, ozolia ndunda ya pamba, epina ya pamba, ngai ya pamba. Bon, toteka angope. Plaque bande boy par exemple, toteka na 20 000, 15 000, pe ko sunga yo na ba makambo mosusu. Vraiment, beaucoup t'en a vraiment un avantage belé. Et awa toza awa tomoni eza terrain à l'état. Na habité, est-ce que ça na ba taxe moko bobo futaka to eza kana mo complication moko vu que ça terrain à l'état, to pété l'état atike la bino yango bosa na bino musana bino na ndenge sengeli. Merci madame, toza lokola na compte ya école. École nde aza lokola modérateur qui est au chapeau. Oyo azali kotala biso partout awa na terrain oyo. Chaque fin du mois, tu payes sa kambongo na école. Ok, mbongo bo pesa kezala nango suffisant par rapport à ndenge boteka kabilo na bino, ya ndenge bokutana nango. Oui, mbongo tu payes sa presque chaque fin du mois, ok, na école, tu zana ba jeton, tu zana ba cahier ou tu fungola, ou pesa mbongo pe ba pesi au reçu. Ok, balandi appelle pro télévision, tozaka wana na bino toko baka masolo. Masolo eko baka kana appelle pro télévision. Je vous demande juste de vous abonner. Abonnez-vous massivement et ça la biso ba bien na lo baraka soyez bénis. So bien na mesana yese bino soyez bénis. Megan pa yese bino soyez bénis. Talaka sans bino mabulu. Papa nangai, tolingi to tuna lususu na kaka na cadre lisolo. Est-ce que ndingi bosala ka musana bino pe bo? Est-ce que ba miyibi ba déranger ka bino pe to zana ba surveillant o bazala rapona ko landela ko batela bino biloko? Oui, merci madame. Vraiment difficulté munene tozali kozwa na agricole awa. Moyibi ekomi na degré moko kutu eleki 100%. Chaque jour bazo yiba. Bazo koyiba te me bazali kopier kaka kopier chaque jour moins to la awa izate ba surveillant bazala na école kuna bakoma à côté oyo c'était on a vraiment posa ya kusala bilanga izali lisusu te tozo monake totika na biso parce que chaque jour ko mona ba yibi plaque bande 3 4 chaque jour yango vraiment difficulté monene tozali ko lela yango wana. Vraiment, binonya so bozola na biso de partout. Bon moni bande kondenge bazole la vraiment te bake moyi beza mabe hein moyi beza mabe baninga bazobunda pona koluka quoi faire comment se retrouver ezoya koyiba vraiment ça ne fait pas du bien peu le pro télévision et que sabino kebotika moyibi parce que ça fait souffrir les autres et ça vraiment bien té alors tozo continuer kana cadre lisolo na biso na ebité papa basala bino ba robinet koto yo boboka kamai toza na source moko bozwaka to senga to ndenge bofuta kambongo na école ayaka kopesa bino ba kisi pona kotiana babilanga na bino tozaka bino moko nde bosomba kango afin que biloko na bino ekola malamu. Oui, merci. Bakisi ba produit wana biso moko to somba yango. École a pesa te mais école azaka kana pui moko likolo ya pompe moko atia kaka pona batu ya likolo parce que zana bana classe moko basala pratique awa. Yango wana batia bango pompe wana o bazwaka mai mais difficulté mususu mai. Biso tozwaka mai na pui naturel moko izana se awa ebimisa mai. Yango wana to profitaka. Soki to komi vraiment ba 8h 9h surtout na air oyo vraiment maïzala pas chimingi. Vraiment toute l'équipe y appelle le propre télévision et puis vraiment merci parce qu'on dit mais qu'on sacrifiait tant na yo to kuti to sala musala mais au sacrifier en pona ko kuta na biso to puis vraiment merci beaucoup et nous sommes en train de continuer notre parcours hein voir comment les mamans ba sala musala na bango abonnez-vous massivement papa to ebite ce qui to lingi to sala conclusion ko koza lo banyo ko ki koloba ya suka. Vraiment merci madame pona liloba nanga ya suka ezali boye vraiment ba konji ba salisa biso quand même parce que agriculture ezali vraiment eloko moko ezo salisa mboka na biso makasi problème ya ba miyibi oyo bazwa solution nango parce que soki boye tozo continuer kaka boye mawa trop to kotika vraiment babosa na biso te agricole ezo kotisa biloko na ville mingi toza déjà na centre ville au lieu moto akende na suka mboka somba
mais asombi kaka awa abimi na wenze ya luza abimi na wenze ya ngaba abimi ya kero point yango tozali ko belela vraiment na bakonzi na biso batika musala oyo ekufate vraiment babwaka mwa liso côté na biso vraiment conclusion na biso ekozala yango wana. Merci beaucoup papa to sepeli na pona disposer biso temps na yo et ensemble tozo continuer kana émission na biso alga kuzanuka omoni ya matembele yango yo balobi soko tie loboko te otikala kaka boye hein talaka kuna matembele zalaka te bendit maoka osaloka ba kolina yo ti yo moko kolinga hein na kati ya musala na bango ndenge basalaka yango. Bonjour maman. Bonjour. Balandi appelle Pro Télévision bazolanda de partout dans le monde hein na bito ko ebisa bango kombo na yo nani pe ovandi wapi? Kombo na ngai Bimbola Béatrice. Merci maman to kutu vraiment plein musala na yo sala musala na yo na bité est-ce que na ndenge bosala ka musala ndenge bozolo na biloko oyo difficulté ni beaucoup tanaka nango to depuis bandi musala o ça fait déjà combien de temps on se retrouve kanango vraiment comme il faut? Musala oyo na bandi naza ko sala awa ezalaki maman mutazaki ko sala awa bon comme ngai naza ko sala na Pro Crédit ya Mayu Makala namoni que maman azokoka lisuti po abukanaki komema barosoir koya kosopa ba mai abukanaki c'est pour cela tobaki maman asa su musala wana te alors nga moko na longwa musala na bandi ko sala musala oyo. Musala oyo ya bilanga eza musala moko malamu eza musala moko kitoko mpona kolesa bana. Ngai naye kozwa musala na ministère à travail mais oyo ezali premier service nanga kuna ezali lokola deuxième service parce que kuna peut-être nazo eloko te awa nde nazozwa po ya kolesa bana mais difficulté moko toza nango awa mai penza ezali penza mingi te. Supposons net ba produit ba kisi pona kotia net na ba germoire ozomona net germoire oyo ezali wana germoire ezali na bwaki graine tant on a bwaki graine bon il faut eza na mwa ba produit musu pona kobwaka po graine wana ebima malamu bon komona mwa ba toile d'araignée ba bloc ebele ezovanda na kati ezobebisa penza semence wana donc tozosopaka mai oyo ekobimibimi oyo mpe tokolona toloni kaka mosala oyo eza malamu parce que tozofutera mpe bana ba minerval tozolesa bana surtout na covid-19 toza nango awa eza un peu difficile vraiment tozosouffrir makasi neti papa bazosala comme basalaka na école atangisaka neti na baécole catholique moyen bazwa salaire eza te banda ba confirmaki balobaki ke moyen ya nini te bango comme baza na l'état te bazozwa pe mbongo te po basango pe moyen bafuta bango eza te po mbongo kofuta bango eza te efutamaka soki baparent bafuti minerval so bafuti minerval nde bapapa basumai mwa moke ye nde apesaka pe na ndako po tofutela ta ndako po tosala pe makambo mosusu po salaire na biso ya fonctionnaire eza mpenza insuffisant tolia yango ka 5 jours ya pamba mbongo esi. Vraiment tolandi ndingo zoloba et puis na période ya covid-19 oyo tomoni ke agriculture nde esungi biso vraiment makasi pour que tozala tinde to komilelo. Alors ministère ya agriculture pe élevage bayaka kosunga bino na mwa ba kisi na mwa ba matériel ya musala to pe bo sala kango na ba moyen na bino moko. En tout cas pour na ministère agriculture na ebité po avant ba 10 ans tozali kokende muke kutu ministère ya na ministère en genre ezali kokipe biso muke soki tolongwe awa toke kuna topesi bango mwa bamakambo na biso tosali pe adhésion kuna wana ezalaki ndenge mosusu leur mama Lutiana azalaki mais pour le moment en tout cas bayebaka kutu te ke awa na kati agricole biso pe tozosala musala tozosala ezosunga surtout ba élève bana mingi bayaka awa o basilisi ba classe na bango yo balanda ba nini ba section ya agronome wana bayaka ba agronome bayaka awa bayebisa biso surtout bano bakomi na fin des études bayaka mama olona ka ndenge nini ezalaka ndenge nini soko loni boye kosala ndeni to expliquera pe bango mais eloko ezoboma biso na kati agricole moyibi makasi etomboki à partir ya covid-19 moyibi okolona ndunda boye bazoya koyiba
okoyiba okosala bazo ya koyiba. Donc insécurité eza en akati agricole ya kosaka nango te. C'est pour cela maman préfète a sepelaki que asala makasi ayebisaki gouvernement basala makasi babandi kosala clôture basala clôture ce basali clôture nde ekosunga ba mama. Vraiment donc ndingo na tolandi ozolo ba lobi kezana bana mususu pe bayaka koye kolande musala awa bino nde bolakisaka bango bano basisa na agriculture bino nde bolakisa bango musala. Vraiment balandi appel pro télévision bomoni ke awa ezakaka vraiment bilangate mais ça peut toute une école au bana bazo silisa ba classe bazo ko sala ba stage na bango awa bazo ko sala ba stage na bango awa pour que ba approfondir encore au bakende ko yekola na ba école na bango hein bosunga vraiment bosunga ko sala vraiment bien parce que na temps confinement oyo bango nde ba lesi biso bango nde bazo continuer ko lesa biso parce que talara nde to zara bopoto seka ezaka matembele ezaka ndunda hein Nathalie Bukaka moi si ya pembe musala yango yesalema. Alors tozo continuer kaka na cadre ya émission na biso to visiter to la kisabino comment est-ce que musala ezo salema awa na kati ya agricole na commune ya Limete musala ezo salema vraiment makasi ba mama o ba se sacrifiaka balamukaka tongo pona koluka ko ya ko sala musala o afin que ba laisse population. Alors faites quelque chose et ça va vraiment bien pour na bango. Là je profite pour dire un bonjour à Patricia Mbidika yo vraiment yango wana Aimé Ekofo mes salutations à toi. Na kati appel pro télévision toi na posa juste beau s'abonner, abonnez-vous massivement et ça la biso vraiment bien et nzamba ko pambola bino ya moi mingi koleka. Tozo continuer kata musala na biso to moni ba mama pe mususu ba sala musala na bango awa to meka un peu ko sola na bango ko tuna bango comment est-ce que musala ezo évoluer awa to moni mama pe awa na kata musala. Bonjour maman. Bonjour. Balandi appel pro télévision bazota là aussi de partout dans le monde ko pesa bango kombo na yo. Kombo na ngai maman Angèle Ngalula. Maman Angèle Ngalula to kutu ana kati ya terrain agricole na ebite musala nyozo sala awa. Tozali ko sala bilanga. Tozo sala bilanga tozo lona ndunda atemi pona na mi redresser ndam. Vraiment. Maman na ebite boya kala bino ka ba 10h 9h 8h pour sala musala ngoto esengaka kola mukela ngo mwatongo pour que musala ezala bien. Lokwa to na difficulté à mai ba papa don mibali bala mukaka ba 4h pour ba kota pour ba zwa mai pour mai eza passe bilangeza munene mais to za problème mai eza te ba faut kota 4h pour ba kota mai eza na ndambu ba bwaka si ba biso ba mama to ya kolanda sima na tongo pour achever musala mususu. Maman depuis bandi musala o difficulté nini bokuta na nango na musala o? Difficulté liboso ezali ke toza penza na ba outil ya musala te. Omoni ko ba do ba semence ezate faut ko débrouiller le quoi à l'air qu'il est ba bloko to sala na musala ezate puisque la cadre de confinement bloko ezate to na difficulté makasi ya mai. Et puis difficulté ezali ko décourager biso na musala biso ezali moyibi. Donc bazali ko yiba biso chaque jour. Donc bazo kota ba kota tozo yeba te dans les heures tardives bazo yiba biso biloko donc oloni boye okuti ba yibi ba pondu bazo yiba toza difficulté ko kolisa biloko ekola ekoma na étape ya koteka pour moyibi eleki. Donc difficulté to kuta na yango wana toza pe la ata mutu moko ta songera pe so botamoliza terrain munene. Mais ata ba kozimote ba pensaka qu'un jour ba kota tozo laisser sa population boni mais toza na mutu sponsorisera biso te. Mais ce que tu l'as dit bien, ndenge bo sala musana bino eza vraiment pour na connaître nation. Alors ministère ya agriculture et élevage sungaka bino tina moi ba biloka mike pour que bo sala musana bino. En tout cas sungaka biso te soki to koza moi don ya leti moi arrosoir lokola eza wana ezali msusu ba d'ailleurs ba propagande député bo akoti ali no moi arrosoir moi pao. Mais pour tout le monde, que le ministère de l'Agriculture peut s'intéresser à biso, tout le monde a noté, tout le monde a lissungi wanate. Tout le monde a biso moko kaka. Na habité ce qu'on a ndenge bosala musala na bino a balandi appel le pro télévision bazan pour ça bayeba. Est-ce que vous foutez capé ba taxe, vous foutez capé bomba mikanda mike pour que na ndenge boloni biloko na bino awa? Biso to futaka ba droit lokola ya mabele.
eza école eza ya biso te moi lo moko mike moi 1000 francs par plate-bande na niveau ya école yango nde biso tofutaka nde yango wana. Ok, merci beaucoup maman. Tozalaki vraiment nesenga koyamba yo. Merci beaucoup botikala malamu. Toujours tozo continuer na cadre ya musala na biso. Tozo continuer totela papa ndenge bazo sala bilanga na bango. Toye kokuta papa en plein musala. Bonjour papa. Bonjour. Bon. Balandi appelle pro télévision bazo tala lelo. Toza biso toyeba kombo na yo nani pe awa toza wapi? Comment la Placide Mayas? Ah toza wapi papa? Na site maraîchère et école agricole. Toza na école agricole. Tomoni ozolo na biloko nini boye? Bon ngai awa o ezanga ingai mais naloni ba pointe naloni pe ndunda na école. Oloni ba pointe oloni pe ndunda. Ngai. Papa na ndenge bosala musala na bino. Problème nini bokutana nango aloko la difficulté moko boye ke oloni biloko na yo boye zuli moi problème moko boye. Est-ce que ça peut na difficulté bokutana nango? Problème est là car soki neti biloko boye. Au moins neti o azo sa ba tâche. Peut-être ko sa tâche pa baby libela na teki ete ou bien muyibi. Mutu pa ye ayibi. Ba problème to ala na ngwana na ba mo to ya la stolo ba peka soit ba manka ba kisia kisia rotia banini yambana problème presque ya la kawana. Siko depuis bandi musala o ça fait déjà combien d'années bando salango? Ngao na bandi o banda 98 hein. Donc na ko ba oni 22 ans. 22 ans. 22 ans depuis bandi musala oyo. Alors avantage nini okutana nango parce que ngana biki musala so bandi ngo ezala grâce pour mutaka malango durant 22 ans c'est un peu beaucoup. Avantage nini okutana nango na musala oyo? Avantage na kutana nango ka ke bon. Jusque là esunga nga na ba besoin nanga. Bon du premier temps na bana zo na musala nanga te. Hein ti de 98 ti ba 2012 na zo musala te mais tant musala yo kufa desko ne ozo sko musala nanga ipenza. Ya osko na komi nanga ko sala yango mais et bien na avantage na parce que sunga nga na ba besoin nanga. Siko biloko yango ebotamaka na ba saison to eza nango et dépendant nango na saison te eza nango même na saison de pluie même na saison sèche bonyo sozala nango normal. Biloko a saison ezali au moins neti point boye. Iye asimba anelanga. Ngai ane tout saison. Amarante donc biteku yepe alo na mane na mbula mena passe ye esimba ape kaka nelanga po nelanga ne mbula soki beti mingi 3 fois par semaine au moins eteli ozo comprendre mais siko moneti na elanga wa amarante a hotela te pointe no pa hotela na ete elo onyo so etela na ngote yango moni culture sala mara bien nelanga mais biloko yelange yali biloko pa mbula ya neti epina ki pa mbula te ngai boya ki pa mbula te à part pointe noire na ndunda mutu ba ki para soki mbula isobeta mona ateli akomi rouge jaune. Vraiment merci beaucoup papa. Question à suka pato kabwana biso na yo siko est-ce que ça peut na désavantage moko boy oyo déjà okuta nango depuis banda musala oyo pesa ko tom sou posa ko tika mais tellement que moni avantage la ki moi mingo ko tika est-ce que ça donne des avantages okuta nango? En tout cas nga mona na des avantages tel que bilangue décevoir ngai loba kaka ke bilo msu moyena loba pende ya te bilo msu moyena loba te bimanetia na trahir communauté morobo mais en tout cas des avantages et des avantages so sali biloko na bien net ndenga na la na dibanda na so na sali dibandi na nga bien et futanga vraiment et ko futa yo ezaki question suka mais question susu yeka tango zoloba alors boteka kango ndenge nini boteka kango combien to boteka kango ba mipiku to boteka kango ndenge expliquer na balandi appel pro télévision ba no ndenge nini boteka babilo na bino boteka kango plate bande mubimba acheteur aye asombi yende mutake tanda na ba akekanga baboti plate bande wana za combien? Plate bande bon n'expliquer kaka moi neti ngai na ndeo monika ba plate bande nanga ce qui était kami moins cher ezalaka ba toko tchaka net ba 15 000 francs mais ce
Ce qui était comme pe bien et ko banda na pe de 20 soit pe mati. Biloko était comme nini. Au moins na minute oyo. Ba pointe ya partout était comme moins cher. Mais ceux qui pointe ya rare a été comme likolo. Net ndunda pe. Ceux qui aza presque partout a été comme moins cher. Mais ceux qui na été comme soit ngamoko na été comme likolo. Mon avantage n'est au tekela. Net na minute pointe nenga ya bo soit était comme anase. Ou bien nga iloko le belé soit bande na roteka dans les 15 000 francs. Merci beaucoup papa. Merci Nandengo Yambaki biso. Tozo continuer émission na biso, hein bomoni balobi awande esika tokuta na ba pointe na ba ngai na ba ndunda. Ce que vous avez besoin ya ndunda na yo ya fresh, bimi fraîchement na kati ya bilanga. Contactez ka numéro ya wana ya Pelo Pro Télévision ezana na se ya ba écran na bino numéro ezana ko contacter ko benga biso to ko komisela yango na bo pete nyonso tozana pona bino to sala musala pona bino tozo continuer kaka na cadre ya musala na biso tozo continuer tozana bino wana jusqu'à la fin to découvrir culture hein to découvrir moi makambo belé oyo to bosana ki ba temps passé vu ba confinement et confiné na makanis. Je vous demande juste de vous abonner hein. Abonnez-vous massivement parce que tozana pona sala bino musala to moni awa ezana no ba jeune plante oyo zo bota masika vraiment merci na bino bolanda kibiso. Bolandi binomo, comment est-ce que nous avons commencé et nous sommes maintenant là à la fin. Beaucoup de nina boyoki ba difficulté nini obazo kutanango balobi mi bezo déranger bango moi mingi bino bozo kana bino temps ya kwa kapona ko iba bloka batu. Vraiment je vous demande d'arrêter cette histoire, d'arrêter parce qu'ils a vraiment malamu mingité. Ya vraiment malamu mingité balobi ministère ya agriculture boya vraiment kosunga population oyo parce que bango ba nourrir biso vraiment makasi na temps ya confinement o bazala ki wana pona ko nourrir biso à travers misala na bango bazala ki wana pona ko nourrir biso vraiment. Là je profite directement pour dire un grand merci à vous tous qui étaient là pona kolanda biso pona kotala biso. Alors benga voisin benga voisine boya biso bino nyonso tokutana kati Pelo Pro Télévision et ça la biso vraiment ba bien makasi Clément Kulonga mobali ya merveille ya sanga mo sinzambe ya yango wane komi et Omer Kassanda, Lengana Bossanayo, maintenant Boaka yo kaka na peso bambote na yo et toute la famille Vemba, je vous salue de très loin hein, Nation Vemba, artiste Nangamoko, l'art dans les sangs, yo na benga l'art dans les sangs, Jogomba P et toute la famille Vemba, je vous salue vraiment Patricia Mbala, Daliana Mwela, Yabino Yangwana Kuna, abonnez-vous, continuez à vous abonner sur Pelo Pro Télévision et ça la biso ba bien. Au revoir. Pelo Pro TV, mais libin ambiance, boya kotale monde, boya kotale, Pelo Pro TV, mais libin onde makambwe, Pelo Pro TV naleli, oh, bossa.